Batu sikoyo baza na plaire ko boma Karine lokola GG na la Chine bazate toza kaka ndenge nini ye numéro 1 na bango asololaka bien soi-disant la première dame profil na ye première dame ye alobi première dame eza marraine ya mwana na ye mais bana wana soki balingi basabola ma première dame na biso ye moko akangi mono koyoka kaka nazo benga bango bazo yamba te lovunu abenga kati soki omoni ka problème ebimi na la Chine mutu moko boya zo finga oyoki kaka la Chine to répondre te mama na bango soki oyoki kaka nazo benga bazo yamba te ye mutu asana sima makambo wana na uti kuna banda na kota na la Chine na somba ta big te banda na kota la Chine na koma kinanga prisonnier banda na kota la Chine ekomika bazo surveiller na ba caméra de surveillance ya butu soki omatia ona ndio mataki kuna ye moko mama na bango azolo ba bien ngana yaki réseaux sociaux ona koswana te na yaki pona koluka mbongo mama na bino azana droit ya komata na live ya muto ya bomela ki yo papa mais yo azana droit ya komata na live ya na panel ya binemi na ye et puis mboka refino akoya biso total akana no intérêt à Karine et bon intérêt si qu'on a bino batboza sentir na ezala gani ceux qui ont mati na live exemple na panel ceux qui a Jaël au commis traître mais ye ceux qui a la muki alobi na mati kuna po baso défendre moi na nanga na mati kuna po baso sala boy nga réseaux sociaux na yaki pona kuswana te ceux qui olobi na longwe la Chine azalaki mwana musala o ana droit ko longwa te ozaki mwana musala si on a bala misala nyoso bino bosibo donc soki bo futa ka bango soki bo sala ka nini na mitu na bino botiaki andia zalaki mwana musala te Karine ayaki ko régler banani na ye na Anna Armstrong o bazalaki bambanda bakutana ki côté mobali Anna azalaki donc forte na réseaux sociaux ceux qui alati ba makutana ya zobina yepe kuna lati batu bazo ponaka Anna abandaki ko lokeloko nini ko kitisa Anna yango tangu dossier na ngai bimaki ye moko yaki aye azwinga toke imena zemo amsalate nga tellement kinga nazalaki na rage na lobi place nyoso bazo soutenir nga pona mwana mwasi ya yibi mbongo nanga pona mwana mwasi ya sali boy na boy nazo obligé na kende yango nga na kenda ikuna neti po bono menga prince de la Chine musala nini nga na sala kikuna po boko misanga mbala moko prince de la Chine onga na koma ki prince avant na sona na mutute na koma ki déjà prince Bomi tuna na sala ki musala nini ona koma mbala moko prince de la Chine musala nini nga na sala ki yango to sangana ki nga na ye nga na zana rage nanga ye pe azana besoin kitisa moselu to sangani mama na bino ye mutu ayaki na bambwa na ye nyoso alobi to kende ceux qui mutu fingi andi biso pe to fingi mutu fingi andi biso pe to fingi siko entre nga na bino nani mwana musala ceux qui nga na zama na musala ceux qui nga na sala ki musala pona mama na bino yomoko mais mama na bino pe asala ki musala pona nga po ye pe déjà fingi langa batu avant di penza boazo finga batu po batumboli andi siko nga na sima nga na yaki nga moko siko mama na bino apesa nga lisusu soki 100 personnes ba 100 personnes on ba komi bana misala langa bazo fingi langa batu siko entre nga na bino nani mwana musala pourquoi na yako attaquer Karine guerre ezalaki ya Fally Ipupa tozalaki soi-disant tozana monde na biso wana ya ba chinois ngai na GG souci na ezalaka ba star na biso carrière na bango esila bakoma lokola barogaro biso pe toza wana pona ko soutenir ba star na biso GG tango bimi na makambo ya lokuta nga pe nazalaki obligé na ya ko défendre Fally pona yeba ki déjà na niveau ya Fally sans kutuna tuna na yeba ki eza lokuta eza montage siko ezalaki guerre yanga na GG tango na sala ki sortie médiatique nanga na tia ki kombo ya Karine te na tia ki kombo ya la Chine te kutu nga na lobaki boy boko tsa Karine na buzomba te
beaucoup de sa Karine na makambo yote, beaucoup de sa la Chine na makambo yote, parce que dossier Oyeza ya nani ya GG na Andy na Danono. O Danono nde mutu a maîtriser makambo wana po bavanda kamboka moko na la fille makambo po mi kwape aye bango. Danono déjà ayeba ki yango ba 2 ans passés. Siko neti ngai Andy na koyokela Danono ou bien na koyokela mwana musala wana ya braza na koyokela Danono. Makambo ebandi oh bazana mutakala efanjo biso pe to telemika wana mutakala kaka ebima ba voice efanjo ebima ce qui ebimite bo kangi bisaka la bi bozongi braza ba vandi ba moni eloko ezate Colette tout la mwisi pona nini Andy na Danono ba telemelie Colette ya Kimi tant Colette ya Kimi GG atikali wana preuve ezate mutakala ezate nyoso ba ibisa ki bango ezate mbongo ezate Colette ye moko azolela GGP na Angelica tout la mwisi po baya lisusu ba changer dossier lelo GG amati na live ya tenge mutu soit diza bango mikolo ba komi ko finga ya tenge to mata na live na ete abalukeli Karine boy na boy GG akiko se retrouver lelo na panel na ndengeni nini alobi kuna ngana zo reconnaître Fally Ipupa aza légende ya mboka na biso ndenge zawa ngana kufinga lisu Fally te mengai nazoya ka ko expliquer tenge yo il faut ya mbanga to sala émission ata lobby na 12h na ya ko lakisa bino ndenge Andy azalaki mwana musala to utiliser ki biso nde bato to tinda ki enregistrer sa ratole GG o sauter étape boye mbango ndenge mutakala efanjo non to monite GG yo mto samvola kana baame ya batu siko aminano ya Andy ezaka ka wezo telemela yo okokili sauté et puis a changé aye siko ko déclarer guerre na Andy au nom de la Chine ce qui yo moko déjà po yo zaka wana Andy ngamu tunakosilisa na réseaux sociaux na osalo boy na boy bembe na yo mwana mbwa yo ko silisa na réseaux sociaux ba abonné na nga ba uti braza yo ko ya ko silisa na réseaux sociaux po yo mto sombela kinga téléphone po apparition na nga na réseaux sociaux ba chimbwa batu ba yaki kotombola nga na réseau po yo silisa na réseau mafinga kama moko wana ndo zala nango ya sikezate boswana kina tem obengi epedula boswana kana era kama mafinga moko pedula lelo to swani nga na yo pedula ya sikezate wana zala poste no ya mobile nyonso ya kitoko ya sikezate yo lobaki ko s'envoler na an nangati 5000 kaka ya pamba pona adresse lelo komi réfugié na Suisse okomi ko bimaka na ba boîte de nuit ya Suisse po ya musana na oka kindumba ozana na 4 lettres ozana Tibet ya mikuwa mais ozoki koteka kanzo to tilelo pona ba 50 euros tilelo ozoteka kanzo to na pona 50 euros sikoyo Karine soki olingaka la Chine na yo tango dossier oyo ebimaki Karine falaki abenga GG na boyi makambo ya Fally nga nazate bofinga Andy te bofinga Danono te ezate ke batu nyonso nde soki bakei il faut ka to fingana non botika bango bakende na kimia bango pe balobi bakofinga biso te tokabwani tangu GG azoya bozo finga de Karine bo atie kombo Karine liboso sikona nyazo banga Karine GG pongana li ata ene ya Karine au contraire ngamu tunasala kana sombi bakadona na tangu mususu na kikuna na sombi na fandi kabo na kiko sombi bakadona nga ya 800 euros na kiko tiela e Karine nga asi amela ta mai nangati Karine soki o akotela yo abundela yo bitumba abundaki na nani ye moko deja abundaka te akima kana bitumba siko abundaki na nani Karine avandaki ka alobi ka ndenga pe na vandaki na lobi tangu ba guerre na ye yaki to edanaki
siko ki ingratitude obino bolingi bola kisaka ki andi oza ingrat ye mtu alukelanga visa pona ya awa ye mtu apesanga mukanda na mboko yo ye mtu asombelanga telefone ou bien compte nango nazo salela wa ye mtu penza fongo akrela kinga compte apesinga boyina boye ye moko za na compte te compte ya salela keza ya ete siko compte obino bozolo belanga eza compte ni ngana za ingrat par rapport ya nini par rapport ya nini na ebité andi aza ingrat par rapport ya nini lelo to changer Angelica ye na live na ye aza na 1000 personnes na ye kuna azoko salobi kutu ndenge za wana andi danono bafuti bango mbongo et pas bawario et puis ndenge za wana mbongo wana ifalaki bopesa ta Joël manipulatrice lelo bobengi Joël aza lisusu soki konzanini te lelo azongi Jaël aza lisusu konza te mbongo wana ifo bobenga Jaël e bopesa ta Jaël pona nini mbongo wana kutu wana ya lelo afana fungula live aw lelo azongi Jaël boko fingi lisusu te wana susi na bino ezani bozo benda esi kwa kote la bino baleki ya tout place baza ya monde entier baebiki andi place ya zawana ali ata en rote na zape na besoin mbongo mutu te et même dans nous aussi bafuti ete to boy nde bêtise na ba artiste na biso to boy ba étrangère ba koki koya ba pénétrer tina ndako na biso ba ya kofingela biso batu na biso ya valeur non bafuti biso te siko ye Angelica lobinini o bureau ya fali babenga ki danono bazo solliciter o tozo pesa yo mbongo danono enregistrer bango atindelinga ngape na ziba voice wana na tindeli Karine yaka na voice wana po Karine soki azwi voice ya batu ya fali petrol akoya kovanda penza asali live ata kobota na 7h 6h akovanda nano asala live ata ya 30 minutes apesi link voice wana ezati danono atikala kosolola na batu ya fali te ngai moko kuto andi na yebi ata bakombola bango te nga na yebi ka fali le reste nga na yebi nanga na yebi mtu te nga na yeba ka star bao nyoso batikali na yebi nanga bango te sikoyo voice wana bino bolobi tellement que bino bozala lokuta po bino la Chine par lokuta boye bielo comme sosute lokuta moko ezakuna po bino yo Angelica yo uti mwana msala yo uti kukumisa kumsangawa sisi ngeza wana abetu rashad magoda sisi ngeza tawada mabali kitako dasa sasa tsalema sisi ngeza yaka na video ya Rachel bino tu mbona na video ya Rachel video ya Rachel ezo obino bozolo ba tiaki to na video boya nango et puis pour le dossier histoire ya nani ya tala Karine Kangaba mbwana yo po ngai antindenge naza awa tisi ko nalingi na ba problème na ote wallahi nalingi ba problème na ote susi na ngeza nini Kangaba mbwana yo soki ozo Kangaba ngote ye pesa bango vraie version ya dossier ya Elvino na Rachel na Andi na Baya Chouchou potango bango bazoya na lokuta nga na supporter lokuta te yango na kozala obligé na ya na vraie version Karine Kangaba mbwana yo Kangaba bango tango zo tika bango bazoya na lokuta nga na koya soki bolobi Karine batu bazaba na misala atinda ka batu mission nga banda na bota Karine atikala kotinda nga mission te pona okende te atinda ki mission akende kolinga Rachel na pouvoir nini azana ngo Karine po atinda nga mission Karine ana pouvoir ya kotinda nga andi mission autorité wana obimisango wapi alali penza alali ala muki boye andi kende ko traquer Rachel andi o wapi ye moko azalaki surpris tango ayoka yikinga nazobima na Rachel apesi Rachel bad tala
na oya na dossier oyo hein. Na olinga bilango te na boy nanga Karine kanga bambwana yo bati kokoselanga makambo nga na supporter lokuta te kanga bambwana yo otango bino bozoya yango na lobi bolingi na bino Karine te otango nga na koya na vraie version na libala ngo bozo célébrer nga mutu na koya kopanzango na boy nanga na boy et puis ceux qui m'ont baliti lelo azana maboko no parce que Rachel azana famille au bazo soutenir yete Rachel ceux qui azala na famille au penza net exemple nga ceux qui nazaki membre famille nae olongo zana mobalo na ta 2 jours à pamba te na ndako na Rachel azaye moko na bana nae famille nae wana bazana souci na été bazaka babengi mutoyo babe makiona bana souci na été nga soki nazalaki penza ndeko ya Rachel Elvino alingaki ala na ndako na ata 2 jours te ya 2 jours kaka angala la te po eloko yo salaki Rachel non Rachel kutu ata kutu soki alobi maloba na ya pamba maloba na nangi kolobela makambo wana te po Rachel pe mutuna esalaka bien te po ceux qui azalaki penza mutu na ndenge ngai tozalaki déjà la famille na ye lisusu na tie bino ba témoin